ngai, bondela ngai, atako bondela nazali pe, mwana bato na mesana na ngai, kozala lokola bébé. Niveau Jésus de Nias, le padre Nzamba Bayembe Ayembe Brana ebitia. Sobengo zoyoka te, ça fait mal au cœur. Est-ce que lingi lisusu Jésus c'est quoi pour yo bimisa sentiment love? Cho cha cha. Ngana yaka te na lobie belé musala mukie ngana te, ngana bongo te. Ngana po de fleurs te. Et c'est ngai bongo na minute on a parlé padre et pas père na ngai. Oyoka soni pona benga papa. Rien na benga que déjà. Dès les premiers jours, je suis dans la difficulté, dans les capés, dans une enveloppe, dans un chocolat, dans la poche. Ngana yaka na lobie belé musala mukie ngana te, ngana bongo te. Ngana po de fleurs te. Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Souci, souci, na motema nanga, oh trésor candole. Mingi na waka ko sepela ndenge fanatique yambi, ndenge boya minga vraiment mwana na bino, mwana Jésus de Nias fils à papa. Au temps où Jésus de Nias alobi shikito yaka lisusu telema, na telemi tous les missions mike badindi. Papa na Melina, pourquoi tiki ba jaloux ba kotali kambo yanga na yo. Ngana yaka te na lobie belé musala mukie ngana te, ngana bongo te, ngana po de fleurs te. Nangeza plus que motuko ye kufi kutu babengela kango mécanicien kasi bolingo bako bengela ngai nani bonone ma betenga tika na ko bouleur orchestre moko tse na Congo zora espace ka te vocal moko mais on a beta wana mokile comprendre maman ke wana si toi la sir na yo makasi congodialogue.com Wapi bolingo Francine Ngembe Wapi bolingo Francine Ngembe congodialogue.com Il va l'opé sanga Francine Ngembe congodialogue.com Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Merci Nabana Poto, merci Nabatu tout bazota la émission Oyo Dialogue des Stars, merci Naba téléspectateurs Nyon Sobalingara émission Oyo Dialogue des Stars balobi tosana kati ya indétoire. Na plaisir à téléspectateurs Nyon Sobalingara émission Oyo votre humble serviteur Zini Kumbiye yo. Lelo toeto solana Shikito Makinu de retour na J7. Azongeliga papa tolinga to solana Shikito Makinu. Na plaisir ya batu tout Oyo balingara émission Oyo tika topesa merci. Na Francine Ngembe la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. 100% kanoka. Merci na Betty Bouana Océan Mutalegi Wazate. Les lotos sont là, Shikito Makinu, nous avons plaisir à battre les spectateurs. Nous sommes à émission. Merci beaucoup. Bonjour Shikito. Ouais, bonjour. Naba Mélomane, tout balinga Jésus de Nias, c'est le padre. Naba Mélomane, tout balinga Jésus de Nias. Et bon, balinga pe Shikito. Au balinga musique, il y a Kitoko ya Congo. Na pesi bango bambote. Shikito, avant de côté na ben émission na biso, ba téléspectateurs tout bazota la yo. Okolo bana ngoni. Ouais, mingi na waka ko sepela ndenge fanatique yambi. Ndenge boya minga vraiment mwana na bino, mwana Jésus de Nias fils à papa. Et c'est un plaisir trop de remercier vraiment ba fanatique tout ya Jésus de Nias parce que ba minga na motema kofunga mako. Shikito, ko kende na yo na J7, o keyo sala epe makambo, o peuple pe monaki, lelo zongi na J7 Shikito, et loro nini salo zonga parce que place au kendaki, o koko sala orchestre te parce que place au kendaki. O kokarobeta banzembo peuple yoka te eloko nini sala ozonga na J7. Non, eza pona bongo te, eza ka ke makambo o ezalaka pa bato parce que makambo ezalaka pa bato. Makambo ezalaka pa banzete te. Esenga bongo na minute on a parlé padre et pas père na ngai, o sala ngai, o façonna ngai, o sala nga vraiment na image na ye quoi. O sala nga clonage clonanga na image na ye. Donc na minute on a Jésus de Nias, c'est ça l'actualité quoi. Est-ce que lelo ozagi fils à papa, est-ce que lelo zongo sous fils à papa? Plus que écoute. Parce que papa go changer mon até, moi n'a pas go changer papa té. Mais yo changer papa. Té na té changer papa té. Ngai même attendre ba concert tout na no solara makambo Jésus de Nias et puis écoute na no sola pe ka na Jésus de Nias na téléphone. Même attendre ba émission bino mo bolandango ye mo ka loba na bino que oui. Petit nanga benga ngai bani tout ça c'est normal. Est-ce que ba fanatique oyo wana yo décevra ka wana? Est-ce que ba yambi facilement? Non, dans décevoir ba fanatique té et là c'est important tout ça la musala ya bien. Ba to ba CP là et puis comportement na biso to la ki sa rezaleli ya malamu devant la grande personnalité grande personnalité au bazolanda biso ba terminer ne batala biso parce que biso to édikara pe mas donc
il faut que tu et puis c'est pour cela qu'il faut travailler dire pour comprendre des chiquitos ndenga kenda ki wana azongi aena nini. C'est important parce que disque na minute na ebiti na loba nini commentaire ni na chapeau parce que niveau Jésus de Niance le padre nzamba bayemba yembi bana ebiti chiquitos ko disque na yo bwaki nongo. Bon disque na minute za maboko ya Jésus de Niance na zune mambuto na kangi bisaka na ye nango pas le padre. Et pas ya papa. Papa et moi zo gérer ce qu'on moi na ye. Nzela ni na otambola place ni na ko tcha likolo. Oye pokuti baninga est-ce que ba solo li normal ba yambi yo bien? Ouais bon batutu ba yambi nga kitoko na sepeli chief Auluala Nicolas ba gigola les prêtres des milâtres ba montu ba yambi nga kitoko mambo za kitoko donc na remercier pe ba frère na nga ndenge ba yambi nga et ça la yinga ben quoi. Sikitosko yo na ebité est-ce que ma préparation ni nezali na minute yo est-ce que album o ezoya j'ai dit des nuances Jésus des nuances apé sur pe chance car ya ba voko poto ki pe batumsu bana na banzembo parce que yo zongi na ebité masolongo ya ndenge déjà ma cause na vocal to nzembo pour nga eza non important c'est important eza vraiment cause la papa na mwana na nwana c'est important parce que ngana ko ya pas Jésus des nuances pour na intérêt parce que au-delà ça là pour nga eleki banzembo eleki ba vocal. So il prend un vocal déjà en façonnant après ça un espace na sala biloko kanga quel que soit dire de la nuit le soleil apparaîtra souci na motema nanga oh trésor candole oida biloko kanga edite danga bolingo neni okolinga mutima na zonyo kwa mama tima diam de yokanda jipe kabongo qui le savait li passa bambongo soki okeno vraiment kokanga timate déjà biloko ekanga déjà ce qu'on a wele la ni obige chiquito parce que dia ko sala da chiquito jeune garçon lo ngana chiquito na mboko yo isa de loko munene leki banzembo mais ba fanatiko no ba ino yamba chiquito balobi bat bange ba kosa chiquito ya bat bana Angola ba Salvador Maria ta kosa chiquito te ngande tant on a soit décision na ngai take mobali nde na kendaki ko senga ba vie na nga lokwa ba Benoît Zeko ajuda social lokola ba vie pe bazana balara balingaka ba petit pe ba souffrir ba vie on ba tchone erreur fait ba zongi soka na jese non ba vie na nga kutu so tali ba vie na nga kungwa ti Sébastien ba vie na nga Benoît Zeko na conseil na bango ba lakisi nga nzela nde bon petit po eza la boyongo moni pe ba réalité to mangambo tu vie na nga edo muzamba ebi mangambo na solo la donc j'ai ça bien ezate ko shi mutu moko bo ezaka nde li solo ya nyoka solongo ebetama balobi ba Benoît Zeko ba otia pena chiquito poa ba mbongo ba nini ba vie na kende ko senga bango lisungi ba vie bana balar na bango ya ba danger omoni Benoît Zeko comme on est ajuda social donc aza mutu moko ye asungaka na ye kaka bato ozo comprendre tant on a kende ko beta porte vie sunganga na za na problème boy ba vie ba swinga ezate ke ba vie ba pesa ki petit na bango te tirer ezaka nde na solo na ba vie na ngai do muzamba Mambutu c'est qui trouve JP Minda Bamalela de Londres ba Raoul Tono le prince de diamant makambo eza kitoko ba boss aventurier na kati ya Luanda ba Joël Tamouk en direct des États-Unis donc makambo eza kitoko chiquito tango longwa J7 wala mupanzi na banda ko sentir ndenge nini par rapport ya Ferregola ndingo zaki na Ferregola ndingo kimagi Ferregola komagi yo mo banda se sentir ndenge à l'aise ouais Nazalaki place Nazalaki mais nazo sentir que place papa za donc nara ndambo donc Nazalaki vraiment ndambo quoi obi ba te belé bandima te ke lelo Ferregola oyamba yo zonga ba te belé chiquito niveau faire sala ye na uti ko biso papa jamais ko changer moi ko changer jamais papa au moment de temps on a eu un mouvement na nga na za fils à papa vous comprenez papa ya mbimba moi il faut changer les fantômes, il faut changer père, non? Rien, mais on changer mère, on changer master, mais on tire jamais on changer. Peter son oli solo, ma solo est salamendeni. Yo mo bengi père. Bon, on a pour ngana ko yo ka soni pona benga papa. Rien na benga que déjà. Dès les premiers jours, so pe na za difficulté na ndo le capé na moi enveloppe na ngai chocolat na kutia na poche. Eza normal, vie na ngai, père na ngai, yimta sala ngai. So sikitelo ni mine sala ko longwa J7. Hein? Papa na vraiment lingaka yo soit nino na mutu te loko te trop de vocaux on a yemba ngo déjà yebi Jésus de Niance papa na Melina pourquoi tiki ba jaloux ba kotali kambo yanga na yo
pourquoi tiki ozali kambo yanga na yo quelque part Shigito nga babandoki ba côté na bango maka omonisko tellement bando mona pe moi Jésus de nuances nenga foula rapeti moi jalousie pe ba côté moko boye nyoka webi nyoka na yaka na tango adana yevti aya koti abebisa tango na comprendre na belili keba yango moni bioni kachabala olanda ngai kokoduki na ibi na pesi mbota derrière de Paris venanga Orly Gola venanga Cherry Gola JP Minda le big manager na pesi bana Paris tumbote bana Bruxelles tumbote bana Hollande mbote masananga Gepsi Lume monakati ya États-Unis azolanda ngai et puis Jojo Bino de London Costa Mulenda les bogards londoniens dans ma cambeza kitoko via papa Martin Chamuleso na pesi mbote et puis mon général Delphin Kaimbi Mokonzi ma cambeza kitoko. Merci Shigito ou esa université ba MB J7 na bige RMP moi biloko asike parce que tantôt tala ba risé ba baloteli to moni sou Shigito na bige ba MB a danger na bige biloko asike zali banzela ebele ndetelo mona na bango c'est vrai ko pesi ngabi kila wana ko biloko akala so na bondela ngai atako bondela nazali pe mwana bato na mesana na ngai kozala lokola bébé banzela ebele ba comprendre na bombi no ba maesikaedi moi boko papa na Shigito vraiment boteminga boye vraiment merci beaucoup na Betty bwana océan balobi maya munene Shigito makinu yeyo osko ezo na disque ba pense ko ezo na disque ngakana ngeza plus que motuko ekufi kutu do obena na obeta lisolo na katsa vocal ngakana ngeza plus que motuko ekufi kutu babengela kango mécanicien kasi bolingo bako bengela ngai nani pasi bolingo ezanga service ya dépannage pasi bolingo ezanga service ya dépannage klenini ko desere souci na nga Shigito shero to rumeli na yete monoyo alienga mbongo nyoswe mawana ngana yokie mukie posana esila kite posana esila kite bedi maboko pona Shigito merci beaucoup banzele zebele kokalo ya kitoko mingi ndeti na lelo komona obeta susu nazo bengo zoyoka te ça fait mal au cœur est-ce que lingi lisusu Jésus c'est quoi po yobimisa sentiment love chocha cho ya mwanangu becho babiloko zebele merci Shigito Christian Voama ngana ko lakisaka nde travail loko ni na ye nango pona na apporter parce que Jésus de nuance ebi mona na grand soldat na mambo ki sala batu pasi donc mokile ebi ke ba fanatique ya Jésus ba fanatique ya Jésus de nuance ba ebi ke o mwana na bango soldat na bango OK so asimi mandoki na minute so muta hotelema ati au moins temps Jésus de nuance alobi Shigito yaka lisusu telema na telemi tous les missions mike ba dimbi bakoti na mabulu ba musicien net nini Shigito Shigito lingi polémique ba musicien nini polémique te na lobika par rapport ya travail omoni par rapport ya travail obi ke vocal auto beta ko bandela ngote salinga bien quoi veut nga soki muta sali musala malamu na sepelaka vocal obeta ngozoyo kate ça fait mal au cœur donc no bengo yo kate sanga pasi na mutema chocha est-ce que lingi susu Jésus c'est quoi pour bimisa sentiment love tocha mamuna se to mamoto nazo bengo zoyo kate ça fait mal au cœur est-ce que lingi lisusu yeso c'est quoi po yobimisa sentiment love chocha cho ya mwanangu be oya chocha wabiloko ezoya babiloko ezo ebele malobano ritime nanga na mesana kobine putuma bitreso de yokanda papa na caprice soki bolingo ezalaka te mbele mpe zuwa mpe ezalaka te merci beaucoup merci ya Jorgi Samba omoni bazelaka Shigito siko na 4 album nga na ye nanga ti nazwa soki di vocal te nakozwaka espace kaka te vocal moko mais ona kobeta wana mokili comprendre mamoke wana Shigito ala sir na yo makasi fils à papa kaka Tony fils à papa esengo na oyo aza pembeni ya gola azali lokola nzete pembeni ya ebale mvula to mvula te nakoki kokauka te nakozanga eloko te
Obi ya mutu moko tunaka mais eloko nini etangaki Shikito alongwa eloko nini etindaka Shikito alongwa mais ba jaloux Shikito yo azongi na ye makinu yo azongi makinu puna batu tout bazotala partout dans le monde bat bazotala aux États-Unis na Londres na Autriche kota ba Jorgi Samba les procureurs partout dans le monde pour promettre bango nini album ezoya. Ouais, on a promettre bango ka boulot et puis ndeka fe nanga New Rex na kati ya Bruxelles alobakana fe nanga Blaise Mampuya na kati ya Belgique. Na pesi bango mote New Rex ayebi ke ming Shikito ayebi ka mambo musala. Ming nga il faut na yemba kaka nde bele. Nga na yaka te na lobby bele musala mukie nga na te nga na bongo te. Nga na po de flirte. Nga na vraiment chanteur de chant. Lobby Yoza Naza Shikito na yaka mingi mbala moko travail. Olobe terme mo boy wana. Te na lobby te ke nga na yaka te ona lobato na lobaka trop te. Na po de flirte nga na yaka mbala moko chant. Ozo comprendre ndinga mbala moko. Nkunga mbala moko donc na simbi micro faut sentir puissance avant na charme. Obi ke question na bosena ko tunango. Obi ton Shikito longo J7 ba tout ba beka ko kende maison mère. Bon on est en mabete nga tika na ko boule orchestre moko tse na Congo. On est en mabete. Na la cara Jésus de Nias depuis le premier concert au BT orchestre. Jésus de Nias a embara. J'irai na miso bana bandale okoki mangaite. Oh. Nazongi sela kae. Bakolonga te. Wana kutu kala non dans son azongi wana bena tozingi bena 10 ans passés. Ko batu pena batu tout na ebite ba fanatiki bazoz bazawa. Oui, biso ke tozingi bena 10 ans passés. 10 ans qu'on passé. D'ailleurs mamsu to lobela ngoti. Ko batu tout ba bega OK maison mère mais ti OK maison mère tu to solo la makambo déjà kalanga na Jésus de Nias donc jamais mutako kosanga jamais mutako mema pe na nzela loyenge. Mambo za kitoko mingi to zela album parce que ba disque et beta manango. Ba album e beta manango mais na ebite vraiment. Ba nzela Jésus de Niasake donc même ngamo mikolo na suis sur devoir pour niveau no ki mabamba mikolo pour non Jésus de Nias non na ebite. Vraiment merci na papa pour niveau qui na biso likolo maintenant ngamo li fantoni na komi obanga ai makasi. So banga so yema na zo banga opusa. Donc mambo za bien mingi musala album o zela travail belé quoi. Merci vraiment ba mvena nga Martin Masinda na pesi mbote na yebi ke bilambezo ya kalate donc na bosanité na yemi na kati ya privoisien ya nzemba Nicolas merci na chef Nicolas pour na mutema on atteint au niveau ndeti batu bayambinga ndenge bayambinga siko bien Nicolas mobala irene mbala moko ta akatelinga passe abetinga bena centre na kanyo Nicolas poussa na ko Nicolas na kanyo siko na tolo ton on frappé jamais raté zunga mamona voka makambo ya kitoko j'ai kitoko cette bande zeloka maboko ofungwa parce que waka mwana mais to waka na posa Shikito te omoni papa malamu soki mwana atengami akoluka te ke abengana mwana libela akoluka adresser mwana atalise nzela ya malamu parce que éducation utaka pa ba parents merci na Jésus de Nias encore na ndenge azo façonner toujours mwana na ye papa ya Shikito Makino merci vraiment belé et puis na bosanité c'est le Japon ba fanatique tout ya Jésus de Nias na pesi bango mbote. Merci beaucoup Shikito parce que cachement na terrain makambo za kitoko donc j'ai kitoko batba retenir na passage non émission dialogue des stars ouais na yebi ke batoto batalinga mingi basela ka bolo eloko na promettre bango yango na suki wana moi bambote na batali bambote soki na bambote na bosanité fe na Benoît Zekou na kati ya Angola et puis Sele Mulo pour les pétroliers na kati ya Angola Raoul Liton le prince des diamants grand prêtre Didi Kinoni Musombi monene ya mabanga ya talo et puis fe na Mathieu Madiam comptoir Madiam na bosanité makambo za kitoko joka chante na ebité makambo za kitoko na za de ko sepela na suki na wana kwa. Merci beaucoup Shikito merci tika biso beto pesa mbote na Jorgi Samba le procureur autrichien ya Jorgi Samba papa na Jergis Yaba et pourquoi pas na Darby Matuka merci na Darby Matuka l'infatigable état tout ça l'émission na Mboula mais tout ça la rare et pourquoi pas na mon boss Francine Ngembe la femme à haute qualité autrement dit phrase correcte Patricia Nzaou maman na Alvina et pourquoi pas na batu tout au balingaka Zini Kumbi
Merci, merci, merci beaucoup na Betty Boanocéan, Mao Tchetchoum de Sydney. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. congodialogue.com. congodialogue.com. ifalopesanga Francine Ngembe congodialogue.com. ifalopesanga Francine Ngembe